Bonjour Balandia, Gilmas Music Channel. Lelo nazolobela toujours section musique. Bande konangai bondi belanga ba vérité onako bimisa awa. Nandenge ya mabete, je vais toujours dire les choses comme elles sont. Nakoloba jamais lukuta pour nako faire plaisir à Kamoko Boy. Je vais vraiment vous donner les réalités qui a apporté plus. Parce que lelo eza batu et comme kaka parce que mutu moko boyaza na moto, il faut batu ba diembela ko diminuer mutu wana. Lelo nazolobela ba apport ya JB na wera sonne na kati ya musique. Parce que à chaque fois batu bazolobela wera, il faut ba tia ba kolaka kombo ya JB. C'est normal parce que wera azana aura, il faut JB kombo na ezalaka toujours wana. Même chose tant batu baza kolobela fere et fali poupa pardon. Toujours kombo ya fere kozala crochet parce que fere pe azako diembela na moto ya nani ya fali. Alors ngai lelo naza entre fere wera son na jibe mpiana. Na banana na jibe apport na ye na musique ya Congo parce que tozolobela apport na musique ya Congo. Na dislocation ya Wenge BCBG 4x4 JB Akendeki avec tous les musiciens possibles, sauf Moko, Adolphe. Et puis bino Moko boyebi ki Adolphe aza chanteur été. Aza kaka bato ya ko décorer kaka podium. Alors ko kende ya JB Akendeki na ba pion tout. O tango bazo kende bazolo ba wera ko bambambati o ba pare ya révolution bango nini après album moko kaka bango nyoso ba panzana ba balobaki ke wera za mabe wera kabakate wera il est comme si wera il est comme cela ces gens là na epa ya JB basala ki kaka ane moko bango nyoso bakima ndeko nanga Irene Mabweni o contredire ngai te na likamboyo. Tozongi epa ya wera po bakabwana il fallait ki bakene na ba 2-3 albums po bakabwana pona kolakisa déjà que ezala Adolphe ezala pe DJ Masela ba o bazali koloba wera za mabe bakeye pa JB album moko bakabwani mais o batikala ki na wera bakende ki na album toki misato intervention rapide Teresa Mine na solo la bien. Donc bango tout babeta ki ba 3 albums wana ava ba panzana. Sika ba oyo bakende ki epa ya JB. A part ba o to mona ki na Wenge, to moy ko mona ba Gilles Kibens, to ko mona oyo ayemba kanani mususu wana oya wera ngaki afula ye na album moko beko Shaingenge, to moni Shaingenge. Soki lelo na ba JDL ba Jino Caporeji bango tout. Soki lelo to bandi ko sala sika ba apport ba wana baza ba petit ba uti pa JB azalaki sasa ko pesa bango direction na musique azalaki censé ya ko lakisa bango ndenge basalaka parce que JB alelaka toujours mutu na mutu yaka na étoile na ye tolo bakase pa ya JB ba onyo so bakendeke pa JB bazanga étoile ba onyo so baleka na maboko ya JB bazalaka JB azalaki ko recruter ba bazangi étoile. Mais oyo baleki pa ya wera bango bazalaki na étoile bande koto bandaka pe ce n'est pas parce que JB alobi likambu nde eza ya solo. JB faut lobele vérité, il a échoué ya ko propulser bato azana aura wana te azana talent te yango ndezo lakisa ke na niveau na kacha Wenge soki pe botali bien wera même aimé bwanga ye moko azoko loba loba chaque jour que wera za parmi ba fondateur ya Wenge ne bandeli. Donc wera yebi ndenge balukaka ba musicien ayebi ndenge ebandeli orchestre zalaka oyo JB ya yebite JB akoti na Wenge déjà batu baza déjà makambo eza bien akuti Wenge eza déjà bien donc JB atikala jamais ko participer na création ya Wenge akutaki déjà Wenge eza déjà kotambola ntangu pe akena batu na ya BCBG era alongwe na maison mère akendeki na batu déjà bayebi musala. Donc JB il ne connaît pas souci ya ko recruter ayebi pe souci ya ko former ba musicien te parce que ye aza ko tambola na produit o eza déjà prêt yango bomone tangu batu bakendeki ba Blaise bakendeki ba Emile batu tuana JB comme ayebi ko créer orchestre te
il avait des difficultés ya ko propulser batu ya sika po ba keba ko mapena ora na ye. Mais tozonga côté ya wera botala. Ndenge na otikoloba, ye déjà a participé à la création ya wenge. Donc comme wera ye baki ndenge makambo e bandaka, ayebi difficulté wana tangu batu ya BCBG jibi akendeki na batu na ye. Boyo kandenge jibi alobaki ye akei. Oya kolinga kolanda ye alanda ye. Donc c'est lui qui était sorti, qui était parti. Wera n'a jamais parti. Tangu bakendeki ndenge bayaki baza bakolo wenge te baza ba fondateur répété bayaki na wenge bakei na bango. Bao batikala ki na wenge eza bao bazalaki na wenge depuis kala à part Adolphe. Ezalaki kaka DJ Masela na wera bango batu batikali. Donc jibe na ba Blaise batikala ki DJ Masela na wera wenge na bango. Comme bango bayebi souci à recrutement, bayebi ndenge ba recrutaka. Ils n'ont pas eu de difficultés parce que les cas déjà na expérience wana. Yango bomoni baye ko recruter ba Blaise ba Bindombe ba Serge Mabiala ba Héritier ba Ferré bango tout bazu recrutement. Et puis à partir du recrutement wana comme wera il sait comment gérer orchestre, ndeng comment tisa orchestre. Yango bomona ki pe maison mère kaka et mataki. Total sikaba apport. Parce que Jibe aza kotoyo, il y a déjà na avance, na ba musicien baza déjà na expérience. Wera ye na ba musicien o bazangi expérience ba yebi makambute ba yemba pe na album ete. Baza awa. Sikapona ko lakisa grandeur ya wera, savoir faire ya wera par rapport ya Jibe bozwa kaka musicien na zu musicien par musicien. Bozui faire gol attention qui aza impoli azaka ka mwana ya wera. Cela ne veut pas dire que parce que papa akoki kobota ka mwana ya mabete libumu ebimisaka ba pasteur ekobimisa ba avocat ekobimisa pe ba miyibi. Même chose na groupe ya maison mère ebimisi ba ezana ba impoli ezana ba o baza poli ekobimisa bana milai ekobimisa pe ba ya mikuse. Tozui faire par exemple na carrière na ye mobimba bola kisanga kaka parce que wera mutu abimisi a recruta ye abimisa ye akomisi ye we faire lelo. Bola kisanga na BCBG wenge BCBG mobimba mutu oyo aza na niveau ya faire gola. Ezala côté ba JDL ba soki ba Minyo Abraham ba soki ba dikapu kaporeji ezui ba Gilles Kibens bozi ba Shaingenge bango nyonso bola kisanga mutu aza na niveau ya faire gola. Mutu ata mon côté déjà kola ki sa force ya wera son ya mibale bola kisa na BCBG mutu aza na force ya Ericho Atanabe. Le seul musicien oyaza na 3 albums meilleurs 3 albums avec banini ba récompense 3 albums nyoso na ba récompense nango aza mwana ya wera formé par wera. JBP aza na batu babima cheye apesa bango direction ya musique bola kisanga moko oyaza na niveau ya Ericho Atanabe. Wana eza kola kisa ba force de frappe ba force ya orientation ba force ya guide ya wera son. Nakoki kokende ti na kokende nazola kisabino na BCBG bola kisanga oyaza na force ya Fabregas eza ba nzembo ba rumba ya kano ya kafu nzembo lokola autopsie na tongeli o temple na loyembo banzembo wana wana eza temple wana eza vive les mariés. Autopsie ndeza oyo alia na mema soki banzembo yango ça fait longtemps na yebaki banzembo wana fort mais en tout cas je m'excuse. Je ne pense pas que na BCBG eza na musicien oyo abima epa Jibe aza na niveau ya Fabregas azate toke meme na nani oyo nani Déplique mutu ata moko te aza na niveau ya Déplique na batu tout ezala pe Shaingenge na ndimi ke Héritier soki amoni Gilles Kibens amoni banani ba Shaingenge akopesa bango respect ba yaya nazo ba côté musique baza na niveau ya Ericho Atanabe te baza na niveau ya nani oyo nani Fabregas te baza na niveau te toke pe na niveau ya ba animateur nini oyo na BCBG aza na niveau ya nani ya Bill Clinton.
wana kaka ba directive ya Werason côté makambo ya musique. Bola kisanga na BCBG musicien animateur aza na niveau ya CLO azate. Bola kisanga animateur on a BCBG aza na niveau ya Lobeso. Lobeso abimi premier album na ye temps présent ayena otomboli maboko likolo kri wana erenya kri lokola nini malewa beta soki ba 3 ans ezako beta ezako cartonné toujours Lobeso kata fumbwa bola kisanga musicien animateur wazana kilo ya Lobeso na BCBG so tolongola ki fanatisme toza la réel azate surtout les plans ezala ba chanteur ezala banani animateur bokende pe côté ba musicien ba guitariste wera azako bimisela biso ba guitariste bazako yeba na koleka ba musicien ya BCBG guitariste azoyeba na koleka musicien ya BCBG Flam Kapaya bozana nani lelo tozana mususu oya azobima deja bazako loba komone kiminga tozana ba mimishe basi nani mususu ba Kimbangu solo mususu azawana kombo kiminga nani Christian solo donc ba airbag ba soliste ya maison mère o baleka na maison mère bazana kombo koleka ba guitariste ya BCBG ba animateur ya maison mère bazana kombo koleka ba animateur ya BCBG ba chanteur ya maison mère bazana kombo koleka ba chanteur ya BCBG. Alors nyoso wana tango bozako chango place moko on ne peut pas comparer JB Piana na Werason on ne peut pas. C'est impossible. Les enfants de Werason, comme ils ont makambu koleka ba grand, o bazana nous na force à kobunda. Lelo Kofi Olomide aza kobunda malgré âge nae, il est toujours en action. Mais batu ya wenge à part Werason na ba grand wana, tous comment déjà ba produit, donc ba expiré ba sila. Ba evre na bango ndezo beta kaka me bango moko ba beta ka juste et puis beta ka selon qualité ya ba fan eza pona tout le monde était donc bango ba comment limité pendant que bana ya wera na wera ye moko baza catégorie nyoso wera tango ayaki après maison mère yoka kolela ya bana après yoka kolela ya bana wera sona se transformer na alerte générale. Génération mususu na alerte générale. Après alerte générale a changé Maya Sika. Baza koya. Maya Sika baye suso le pe baye li susu. Tangu suso le ye génération musa techno male wa pe bimeli. Après wana le loto za na génération berceau. Donc wera so naza lokola nyoka. Azako se transformer. Azako se transformer de génération à génération. Pendant que course tango zako meka kosala ba comparaison na JB atikali musika bokena ba plateforme za la téléchargement JB azana moitié soki wera sona azana 60 000 écoutes par mois JB azana katia ba 26-27 000 double bokena ba vie nombre total ya vie ya JB eza moitié total la vie ya Werason. Donc ndenge moko pe ba tango toza ko comparer Fere na Fali Fere aza 3 fois 4 fois moins non Fali aza 2 millions Fere aza 400 000 donc aza 5 fois à peu près 6 fois plus que Fere. Alors na communauté na biso c'est normal to comparer mais tango mutu alibanda ko sala analyse et kozala différent na ba o bazo sala ngo na Congo ya Congo bazo sala ngo pona kaka polémique mais tango toza ko bimisa ba vraie analyse ya boye ezo senga nango polémique était ezo bimisa noir sur blanc qui est meilleur par rapport à l'autre na musique biso na Congo ne tolobelaka mungongo. Mais en réalité, chez nous, le Congo, on est limité donc on est limité. Dans la polémique, il y a des connaissances. Mutakola la muki ayebi makambute akoyaka azako forcer azako loba. Mungongo la musique n'est pas la voix. On parle des sons agréables. Mais biso ba congolais tozo sangisa son agréable na musique na voix.
voix yango moko eza son agréable te tant que lobby eza ensemble ba instrument pona ko pesa son agréable mutu lokola Wera mutu lokola Koffi Olomide mutu lokola Fally ils ont compris c'est la même Luambo Makiadi ils ont compris que ce n'est pas la voix c'est le son et ils se sont misés sur les sons agréables mais ba oyo baza ko échouer na Congo ce sont les gens qui parlent des voix agréables. Werason il a compris que la musique c'est art à combiner des sons agréables à l'oreille et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Communication, toloba analyse à Congo, chronique à Congo, c'est une chronique qui est malade, qui n'a pas de connaissances. Yango balobaka ce qui n'est pas à dire, yango ne bango bakoloba. Musique et ça son agréables. Werason il a réussi à couper ça son agréable à l'oreille. Fally Ipupa a réussi à couper ça batu son agréable à l'oreille. Luambo Makiadi a réussi à couper ça batu son agréable à l'oreille. Ba Koffi Olomide son bazolo bela son. Bokemanu Dibangu il a compris Valéria son agréable. Bokena Jacob de Varier à leurs âmes il a compris que eza makambu ya nini ya son agréable. Bokena ba musicien ebele bakolobela bino jamais que bazana voix mais bakolobela orchestre naye na chorale naye baza ko sangisa instrument na voix batie ensemble et pesi eloko ya bien yango nde Werason na salaka na musique ya Congo bande ko na komi na suka bo partager bo commenter Gilmas Music Channel eza chaîne ya sika esika nazo pesa ba analyse ya musique côté chronique du net etikali kaka pona point ya politique ya mboka na biso en tout cas on est ensemble bande ko na ngai bo partager bo commenter je vous aime trop à plus.